Émission ya sika kindoki politique numéro na bino ya sika elongo na ngai moko wa bino Naomi Mpila. Merci na confiance bozo continuer kopesa biso partout dans le monde. Mbote mingi bonjour bonsoir réseau dépend na réseau na biso partout dans le monde to pesi bino mbote mingi eza na toujours na cadre ya émission na bino kindoki politique o ezaka toujours wana pona ko analyser actualité pe kopesa bino ba information en détail mingi na lingala biso loba awa na KNB News to pesa ka ba information nyonso na lingala lelo tozali elongo na invité na ngai azali mwana mwasi azosala politique eza bongo madame Matiti Mbalambu Charlotte azali bongo moko ya ba parlementaire debout azali présidente ya parlement debout Arche de Noé na commerce en ville province à Kinshasa on a pesi bongo mbote na yo mbote maman journaliste madame Charlotte on s'est retrouvé ndeni na kati ya na parlementaire debout comme un peu présidence na bango bandendeni bon na jouaka des casquettes nazali présidente ya parlement debout nazali pe coordonnatrice ya Flafima o ezali o nije moko ezo soutenir ba filles na ba femmes analphabètes na se retrouva ki boy ezaki mokolo moko na vandaki bisika na sala ka musala na vandi na moni wana FCC na cash ezo belate ezaka benda kanga simba sikoyo na vandi bango ba yebike ngalinga ba beta lisolo a cash bisika na te mais nazaki moko kati na IDPS utakala tokolobela elongo na yo ba téléspectateurs nanga tozo sur la actualité politique ya RDC azamona mwasi kasi tango mwana mwasi ami pesi na politique ezaka esengo mingi po ezomema pe bani misusu bavai na ndako batelema po oloba te que basalinga boye bazongisi boye yo pe fozala en train ko bunda pour que lobby ezala bien pour na mboka na biso elongo na madame Charlotte tokoso la likambo itali 39e anniversaire ya UDPS o itaki ko feta mais il y a pas longtemps tokoso la likambo itali situation na bango ba parlementaire debout to yebi bien que madame Charlotte na ozongela yo kasi to yebi que na gouvernement FCC cash ba ministre ba bimaki cash kota na bango ezala ki 23 ministres kasi ba militant ya UDPS ba se retrouver ki penza te wana pona ko se voiler la face te mais mozo continuer ko bunda kino lelo bon nazongela no mutuno utundanga olobi na se retrouver na kacha ba parlementaire ndenge siko na place wana bisika wana ezaki bisika moko tozu pouvoir oyina tongo président Félix azaki na parole te bako finga bakabeli yebo ina boy siko mukomona vandi na moni bayina drapeau ya PPRD po bacha bisika wana en tout cas na supporter ke monte na ibisina ba on a biboko cha drapeau bisika wana te na vu téléphone na bengi président Ligue des jeunes ya IDPS na tuni na lobby président Imani nazomona bisika bavandi bazoya ko cha drapeau ya PPRD to ko sani ayibisinga lobby non tinda muto ya ko za ba drapeau ya IDPS bocha bisika na après omoni makamboleka ko lobaka na YouTube ndi makambo ko bando oloba bisika wana na parlement na tindi mutu mutu akia yebi place na yo kenga moko na vi ba drapeau na yena che na tongo parlement debout e bandi nango na moni bato tozana bango majorité bisika wana ya bato bakoma bazaki aye akofinga président de la république ne modèle lolenge nyonso alingi nde bato siko bakomi ba membre fidèle ya parlement wana tokola IDP salakisaka bato politique yango na memaki bango bisika wana bakoti pe na politique bakomi ko beta maboko bazobina pe soko ena tongo babandi ko bina bazokumisa bazobenga béton si ma osala nyonso wana tokoki koloba que est-ce que vous se retrouver pe non mama omoni toza ba congolais touti na gouvernement moko ezaki compliqué ezaki ya coalition na kati ya coalition wana bango makambo basalaki bayebaki ke biso tozaki cash bango bazaki FCC mais na kati ya makambo bango basalaki idée na bango ezaki nini bakoinse na makambo nyonso bazo ba poste clé nyonso pourquoi parce que lobby population et lobaka IDPS au pouvoir basali le côté
mais lokola IDPS mpe ezali machine politique ezali pyramide renversée basali nyonso ndenge babanda koyebisa bango balobi ke ndenge mokonzi ya mboka alobi akodeboulonner système yango moni adeboulonner système tozozela lokola banome premier ministre toyambi ye na maboko polele tozali kosepela na ye azali bienvenu mpona biso asala gouvernement na ye atravaille na bajeune babilongi nyonso ya kala bapapa wana te tozali premier ministre ya union sacré aza wana mpo asala mosala na ye abunda mpona mboka lokola mpe azali mwana ya mboka tokose retrouver pourquoi parce que sikoyo ezali mokonzi ya mboka azali na droit sikoyo nde mboka sikoyo ekomi na gouvernance moko ya malamu premier ministre abimi na union sacré akosala gouvernement na ye sa maboko ya kokangama sans likambu peuple congolais akose retrouver ezali nanu problème ya kolongola mboka na maboko ya bato wana oyo badirige mboka pendant 18 ans oyo bamonaki Congo lokola ezaki ya bango neti gato wana ezaka ya bango bakabola kaka bango na bango oyebi histoire lekobo le renard soki olingi ozwa eloko epa mutu il faut omikitisa ondima lolenge nyonso omema yo siko ero ko récupérer eloko na yo toza libre toza ba congolais totikali siko biso moko tokota na kati ya ndako soki likambo ezali toswani biso moko après tobimi libanda voisin koyeba te mais tozaki na kati ya mbutu moko akosakana te tozoyeba te ke oyo aza nani oyo auti wapi toyeba te mais sikoyo en tout cas azobwaka le premier ministre baflor asala mosala nini nga alingi bakongolais bakose retrouver bozondima ke dans 3 ans etikali makambo ekochange bon ngai nakoyebisa makambo 3 ans te pourquoi parce que toza na 2021 tobeta na masolo ya 2021 ozolanda tobeta na masolo ya 2021 tokoma na 2023 loko bolobi ke élection ezali tokobeta masolo ya 2023 sikoyo tobeta na masolo ya premier ministre ndenge abimi ndenge congolais azoluka social nde makambo tokobeta masolo justement so tobetaka masolo ya makambo ezosalama to esi esalami nayebi ke bino baparlementaire debu bolobaka mingi bolobaka quand même bosexprimaka so toni toloba mpenza na solo mpo awa tolobaka nyonso me tofingaka te 2 ans oyo bouti koleka depuis 2021 et 2019 uta mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi azwa bokonzi IDPS gangi bozwi bokonzi kasi 2 ans wana so il faut to compter na maboko réalisation concrète ya chef de l'état ezani olandaki na discours na bino ayebisa na discours na ye ayebisaki biso ya 32 minutes ayebisaki biso alobi ke na kati ya 2 ans apasi na ba humiliation ba makambo nyonso mais oyebi ke eloko bango balobaki ke mumemimaki abundaka ta aswanaka te réellement eza nde epa na ye 2 ans wana eza na makambo esalemi Jean-Marc Kabunda atelemisaki moi jani azali so na parlement azali so na présidente na parlement debout te ndenge alobaki alobi ke bakonage banage pe 2 ans wana pe tolongoli lukamba totie premier ministre ya coalition ya union sacrée tambo mwamba mutu akende ko déposer candidature na ya alobi ke kala mingi te na kotika la président de la république ngwana tika bisiko a déposer lettre de démission na ye ezali na kati ya kolongola nanu mabe po mwambe kotaki zelu fana kolongola zelu wana kati ya mwamba po mwambe tikala ya pamba bato balia ezaki facilité pona oloba likambo rolia kasi population ezozela bango ba se retrouver penza te toloba vérité c'est pour cela nazo yebisa yo boye 2 ans o eleki ezalaki pasi yo moko po ozalaki wana batindi ministre asala boya kale pourquoi parce que abanda ko sala autorité morale abandaki kosalela parti politique na ye azoyeba te ke place wana mutu atiaki eza population il faut servir na babesoin ya population bango bayebaki makambo wana te babandaki kodépendre na autorité morale il fallait kozwa temps ya kodeboulonner système wana sikoyo tozali maboko polele tozotravailler bopesa biso temps moke musoko lobolobi ke 2023 musoko mona katola mukilo bi makamyo so pe changer kasi bato baroza pe na gouvernement oyo ya premier ministre asike zaka bato union sacrée union sacrée ngo pe mondambu ba utaki na FCC lo nini ezondimisa bino ke makambo ezo changer bon union sacrée ezali partage ya gâteau te union sacrée ezali place à refuge te union sacrée ezaki ndo médecin
Félix Tshilombo Tshisekedi azaki wana pona ko consulter ba congolais koyeba ba posa na bango koyeba ba besoin na ba koyeba maladi yo bazaki nango ata soki bato FCC bakendaki na union sacrée baza ba congolais baza ba ennemi te babanda ko vivre na nini na politique ya mot d'ordre ya autorité morale alobaki nemi alobaki balobi boye fiko ba monique il faut bazala libre bakendaki na union sacrée ezate que soki premier ministre akobimisa batu nyonso bakendaki na union sacrée non union sacrée ezali partage ya gâteau te union sacrée ezali po ba congolais ba se retrouver union sacrée ezali ne premier ministre akosala ba ministre choix na ye neti ba jeune nyonso moni ba uti osisa ba classe il faut ba travailler ba licencié ba na kati bato ebele ba na kati o batangi mais musala ezalaki te babana kosala ba cabine okuti receveur azali licencié moko boye shiko ba papa o amikolo wana o balingaka kosala kovanda ka wana balaka na sima autorité morale ngaza na 10 diplômes ngaza na 5 diplômes mais muto abande ko diriger bango entre parenthèses yango to singa na premier ministre na gouvernement wa kobimisa abimisa ba jeune ona no basala te o batangi mingi ezali gouvernement ba jeune basala ba mama ba papa o ba kozana souci ya mboka o ba ko répondre na testament et Etienne Tshisekedi le peuple d'abord eza no ventre d'abord te ilonga na osengi zakawana Ozo comprendre que tozana moko ya ba parlementaire debout na plateau bon ba lobaka ozo sentir que moto ese peli na plateau nanga ya kindoki politique émission na bino bolingaka mingi madame Charlotte en tout cas apparemment IDP c'est ça na politique ya boucle émissaire bozo ko bwaka moi espero que simba ki teza pona ba yoana so que simba ki teza pona ba misusu kasi gouvernement ya coalition FCC cash qui partagé entre FCC cash justement FCC cash ce que ba ministre ba bimaki na IDPS so to ngi kolobake ba est-ce que ba se démarquer bon ba ministre na bino non pourquoi parce que au moni place wa banego sala ezaki na bato ya FCC bazaki na kati babana osala na kati mais soki olingo kanga lipungu il faut ko tia soyi oche soyi babana ko kende bon mais politique babana ko memela bango babana ko yeba te babana ko kanisi soki balobi ke bimisa mbongo boyi akomi muto ya makasi mais ezaki loko moko virage moko ezaki wa yango moni lelo ba o se retrouver te bon entendre bango piège te to bana olakisa bango ke bango na vepe sana bike souci na bango ezalaki te Kabila azaki na posa kende te azaki na posa apanza IDPS ninga panzaki palu azaki na posa cha trouble na kati ya IDPS mais IDPS ezali pyramide renversée eza état d'esprit kuna mutu nyonso azalaka place à oui alobi oui place à non alobi non bazaka bato même na sentiment te IDPS ti omona bato babana ko kende wana babana ko kabela bango polo te babana ko pesa bango mbongo te omona mutu alati la goma azokenda yo se préparer ke na na côté na okende ozomona c'est un peu ça ezate ke to tchela ki bango piège bango moko mutu bakendaki na orgueil na arrogance na bango yango to memi bango poto yebisa bango ke Congo eza ba Congo de déboulonner bango parce que bango to déboulonner système on est en place yango makambo no moni leki bongo justement to kota la ambiance ninerinya kana na parlement debout ya madame Charlotte Eskazo Kamba tozalaki wana ilongo na ye totala ba image et puis tokozonga juste après yango moni biso moko bato IDPS to sala kola INC na kati Afrique du Sud to au four au moulin to zaki na opposition peut-être zaki na parti au pouvoir yango moni to komi na ba solution nyonso IDPS ezali pyramide renversée ezali état d'esprit yango moni to zana na esengo to yebi ke Congo ekobonga na place otunyo lobi ke to chikali na 2 ans maman leo to na 2021 to beta na masolo 2021 to chika 2023 2 ans wana ezebele makambo ko changer à tout moment ozolanda makambo ko changer à tout moment na opesa exemple moko amuke ntambo mwamba kende ko chika ko déposer candidature na Sénat ayebisa bino lobi ke dans 3 mois comme président de la République lelo azala libanda président Félix a diriger nini mboka na bible na maboko na pouvoir avant ça la likamyo ça senga nzambe na pesa sagesse yango sagesse wana lokola sacrifice
adediaki mboka na maboko ya nzambe yango biso tozali na nsima eshekina oyo nzambe oyo ezokende biso elongo na ye toboyi te élection ekozala pourquoi parce que tozali na kati ya Congo biso tozali badémocrate tolingi te ke tozala na bato moko tosala 18 ans toboma mboka ya bato oyo outaki kote oyaki kaka na butu na oyo ya mbula oye na munduki na oyo na lipeka oye kobebisa mboka bato mais liloba nzambe ezalaka wi mpe amen toboyi élection te tondimi me tosolani masolo ya 2021 ntango conseil nazopesa eza boyi nalobi ngai na banda koloba banda kala union sacré ezaki partage ya gato te union sacré ezaki nde mpo bakongolais base retrouve na social na makambo nyonso lokola batie premier ministre azwa bakongolais oyo batangi baza na mosala te eza teke bapapa ya mikolo bo bango mpe baza na expérience azwa bakongolais wana bajeune po ezali gouvernement ya bajeune babosana mpe bamama te na kati ya makambo nyonso bamama mpe bazala wana batravaille bajeune bakota na mosala babanda kotravaille eza te bapapa wana oza kuna olinga kotonda te yo moko wana kaka opostulaki na députation na national na provincial tina sénat eri yo ozokende kuna kosala otiki mwasi no na sénat yo moko ke ministre kuna na parlement otiki mwana non olingi su biloko wana te mboka eza ya bakongolais nyonso il faut congolais nyonso ase retrouve na makambu oyo alingi kosala congolais ase retrouve ayebaka azali congolais aza na kati ya mboka na ye naopesa exemple moke indien azouta epa na bango na libanais aye awa azwi kaka magasin apamba tie baéchantillon lobi akomi na mbongo ebele pourquoi bakolo mboka bakose retrouve pete yango tolobi makambo wana esila gouvernement oyo ezoya ezala ya bato moko na osenga ministre na pui na biso premier ministre na pui na biso bakongolais na soutio tosoutenir ye en tout cas alanda ba intimidation te nayebi peke ye mpe akolanda ba intimidation te parce que c'est un homme correct na kotala passé na ye yango tozosenga bana mibali oyo basilisi na oyo baza balicencié na bacampus banini baza na droit kotravaille tolingi komona babilongi ya bapapa wana te préoccupation na ngai de retour na plateau na biso ya kindoki politique ya mokola lelo tozali bongo kocontinue émission na biso elongo na madame Charlotte azali présidente ya Parlement debout Arche de Noé kuna na commerce pe azali bongo coordonnatrice ya ONG Aflafim madame Charlotte totulanda ba image ezalaki occasion ya nini bozo bina makasi ezalaki nini penza non oyebi IDPS ezali parti moko ezalaka na lisengo ka mikonyonso tovandi totali bato oyo babandaki koseka biso bato oyo babandaki koloba okoka te bato wana baye na ntongo agangi Fachi Béton abi Fachi Béton aigle double bransard alobi yango bonga abi te faut lelo tokobinaka tosepela pourquoi parce que to renverser FCC oyo babandaki kokanisaki IDPS akoresiste te FCC oyo bandaki kosala makambo ne nyonso akanisi alobi nasala bango boye po esala boye yango tozalaki na esengo pourquoi Congo eza na maboko ya bakongolais pourquoi parce que Congo ebongi naoyebiso vérité Congo ebongi nazo affirme ke Congo ebongi ndimelanga po mutu wana apesa ngai esengo na ntongo eza mutu akopesa ngai félicitation na makambo na bandaki koyebisa ye na ebandeli ngai yebisa na bitala yo vandaka kimepesa président temps pesa pe IDPS na peuple congolais temps era ye na ntongo azopesa nga merci ya makambo na bana oyebisa ye yango monaki ambiance nyonso wana ebandi azalaki mpe wana azobina monaki azobina te azalaki mpe wana azobina 39 ans IDPS tokoloba yango tokoki koloba lelo ke bolongi komba na bino biso tokomi na virage ya suka tosi tolongi komba mpe toza na virage ya suka pourquoi parce que virage ya suka tokomo kota na place oyo na social ya bakongolais il faut base retrouver congolais nyonso ayebake aza na mboka na ye omoni balibanais na baindien auteke epa na bango aza na capitale te akoyaka azwi magasin atie baéchantillon aokende pa bandeko na ye baninga aotya melobi akomi na mbongo ebele yango ozomona tozolinga mpe bakongolais base retrouver basala makambo tokolonga komba pourquoi Kondo Etienne Tshisekedi atikaki testament alobi que le peuple d'abord na kati ya bapeuple wana yango mona président Félix aosala mpona libumu na ye te aza président moko aza na susi ya population na ye mingi
tozalaki awa baprésident nyonso osi omona baleka yo osi omoni président garde na ye akwei na nzela akiti na mutuka ake asimbi ye osi omoni président ayoki ke basoda na ye basali bango likambo place ake etala bango eza bilembo akolakisaki aza na bolingo azali papa moko aza na motema ya peuple na ye yebaki nzambe ayebaki ke Congo na ngonga oyo ekozala délivrer yango monaki moko azwaki pouvoir eloko ya liboso asalaki adediaki nzambe alobi o père na tikeli okiti na ngai yo régner nzambe ayokisaka bao balandaka ye soni te nzambe ayokisaka bao bazaka nsima na ye soni te mpo ekozala soni ya ye te ekozala soni ya nzambe ye moko sempesa totikali na politique ya le peuple d'abord oyo eyaki na kondo Etienne Tshisekedi de res mémoire lelo oyo UDPS hérité bapense ya kondo Etienne Tshisekedi bongo tokoki koloba ke bino bozali koloba lelo likamba social me na kati na bino moko social yango emonani mpenza te bamilita na bino bango moko baza mécontent bango moko bachômeur ebele bozondima ke bokopesa peuple congolais est bien alors que bino moko au sein à parti mamezo simbate nana ebiso ke toza mécontent tozaka na musala te ngala mukaka na ndako na ngana tongo na kitina mbetu na ngana sukoli na ye na ville na parlement na ngana range pe na sisi na vanye za musala te yobi makambo elandaka na sima wana ba combattant awo ni yozo lobela bango ba ucho ebisa bango ba pesa ba CV mais mususu ba boy mususu esanga lobi mama Charlotte ngana okende pa ite bon parlement na kotikela nani nga habité il faut bokende misala ozomona bao se retrouver na bisaki bao se retrouver te bao se retrouver misala ezaki nde problème ya kolongola nanu ko système wana oyo evandaki mbula na mbula wana oyo ekomaki déjà chronique faut kokweyisa ngo nanu bakombata bakozwa misala transco bamisala yango wana ezoya bamisala eza ebele lolenge affirmango tozozela biso pe tozali kaka wana tokozongela yo po toyeba suite ya likambo yango po ba militant ebele ya UDPS j'espère que bako contredire ngate kasi tozongela likambo ya parlement debout donc bosala parlement debout bozora penza nini po tomoni yo dernièrement okaboli babafle ozomipesa penza baloso babiloko ndenge na ndenge bofutamaka baopesa bino mbongo la présidence to ezalaka nini non soki nakabolaki baloso ezalaki baparlementaire na nga nakozala na makambo na nga nasalaka bandeko ya diaspora moko babengaka nga mama Charlotte otinda boye il faut nakabola na bato nazaka na bango nakolia nga moko te ezali kaka ba effort na nga ndenge nasalaka ndenge nakabola na baparlementaire na nga nakendaka na ba ONG na compte ya nini ya nakenda na ba orphelinat na compte ba ONG ezaka ba effort na nga moko nakitaka na ba orphelinat natali bana bitike napesi bango biloko kolia ezaka ba effort na nga moko yaka teke mbongo utaka quelque part non tozali na bolingo ya bandeko na biso pourtant toyebi ke bandeko na biso basouffrir mingi na régime ezaki en place oya bato moko sans état d'âme sans cœur yango tomonaki ke soki oza na moke katela moninga ndambo eza opération sunga moninga ti motivation ya likambo eza pe nani non ezali nga moko kaka namoni parlementaire na ngai ekolo ifo na sunga ye nga mpe nakokende pa cadre a partir naza na nga na eloko te nakokoma mpe akopesa ngai na moke wana basungaka na bango biso moto akoso te nakozala na problème nakomona secrétaire à parti akosunga nga nakomona président ayi akosunga nga basungaka na bango biso basungaka soki so tozongi na oyo etali apport ya parlement debout na politique na biso actuel pour lelo soki otamboli na ville ya Kinshasa okuta boza presque partout apport na bino mpenza eloko nini bomemaka na politique au président de la république azosala importance na bino na kati ya makambo ezani bon importance na biso tolinga toyebisa bakongole bazala ozage muto ya kokosa bango te muto ya kokosa batali ci ndeko na biso muso alobaki atikali na opposition wana neti babiloko alobi mukolo wana au sein du point de presse au bengi batu il y avait des responsables batu moko ya ba façon nyonso epo yebisa bango babiloko alobaki wana mais il faut biso tozala wana po toyebisa congolais tobi te eza boye yango monaka tolobaka ezalaka communication de bouche
à l'oreille. Faut koyebisa mutu mikolo nyonso tala lelo muso koza na télévision te muso ayebite muso ayebite ke Kalev Lobby babengaki ye na nini na 4e ri muso ayebite ke Tambwe bakenda na ya déposa d'émission muso ayebite ke Mabunda gutu batelemisa moye pa Jean-Marc Kabundu po Mabunda ke na ibine makambo wana te biso tozana pona koyebisa na tongo to yebisa to non président États-Unis a lobby qui a soutenir mukonzi mboka na musala nyonso kosa na Union africaine tala lobby kutu bakangaki bakuluna kutu lobby kutu esala ki boy boyke ba mutu agedeo kingu bakangaki azaja na kisasa a babiloko nyonso wani fo congolais ayeba politique congolais faut ayeba politique ayeba ndenge mboka na yezo kini yango mona ka musala parlement debout il faut ayebisa bato wana o bazaka na tante o bavanda kuna ba okosa bango ke ezali kaga mutu azo diriger o bavandi kuna omoni mutu moko ale na télévision olo balobi ngai kinganda azali soda kotika na esprit ya kisoda etali biso to diriger mboka na bible na maboko to diriger mboka na souci ya ba peuple congolais to diriger mboka to li peuple congolais se retrouver ba biloko muswana etali biso te ozomona po mboka na biso to so de diaka na maboko ya Nzambe to na sima ya Shekina gloire Nzambe to na sima eloko wana Nzambe liboso biso na sima kasi vous se préparez pour opposition déjà et telemi hein ba opposition le lot déjà ba jeune ya Lamuka bazala qui liboso ya ambassade ya Rwanda tozonga hein tozonga pona opesa bino ba détails sur yango kasi bazala qui lelo ba mikoleleki Martin Fayulu m'a dit pas tenant qui prend de presse na ye abimisa makambo belé wana na etali pouvoir en place donc opposition za hotelema bino banga non opposition kondo etchena lobaki boy IDPS au pouvoir opposition kozala te yebisanga nanu na wakati ya makaya lobike azali opposant la muko ezo opposition nazo yebisa yo boy alobika azali opposant yebisanga mukolo o afia telemi alobike na moni peuple congolais na commune boy ba na courante na commune boy baza na maite na moni lipa ba diminuer na yebisanga mukolo so mona ye opposant sala makambo wana ya sala kabiloko wana taza na service à papa wana ozomona ana service à papa wana pourquoi parce que papa un vrai opposant il faut défendre le peuple. Et c'est un vrai opposant au télémi, au yoki kaka oza quelque part ba pesi yombongo oye, oye ça va congolo le bique a violé constitution. Non, c'est pas ça. Problème ezali téléma, to bete lo mabo to mona o sala opposition. Ça fait to lingo opposition. Au moment que biso na pouvoir za pe na opposition, ya ngo moni to bengani FCC. Ya ngo moni to bengani FCC. To za ki na pouvoir bakaza na biso batikala ki na pouvoir biso ba parlementaire debout na ba combattant tozala ki na kati ya opposition contre bino moko non to bana ko sala pourquoi poto lo tobo malibala wana ti tobo malibala ozaki ya FCC cash ya ngomela tozaki na kati makamyo nini histoire nini loi ya minaku na sakata bana ba bomaki on ce sont pas ba parlementaire debout na ba combattant il faut yebake IDPS au pouvoir opposition ezate. Donc, nous devons ignorer la muka. Tozo ignorer bango te, tozo landa testament, professeur kondo eche na tike la biso. Abi opposition kozala te. Tozo landa testament wana pourquoi? Parce que yo nazo tuna yo mutuna. Yebisangai opposant, ozo tanga kombo na ye. Mukolonye satelema alobi po na population. Mukolonine. Yebisangai awutaki koloba likamba classe yango ba zongisi awutolo ba likamba classe olandaki ba déclaration à papa Franck Diongo na conférence de presse non koloba te ke alandi yalo yaza likambo alobaka te ye batindika kande ye omanga na za mwa mwasi ngai nakobetelo lisolo munga ngai nga bato ape perdete na tikala kolinga bango pe na linga bango te na 2006 na puyaki bemba na 2006 ninga na kufa kota Sony kuna na linga bango te yango lokola bayebi ke na linga bango te nazaka victime ya kobebisaka ba biloko na ngane o modoli makambo za la prison a penser en conteneur na avenue du commerce awa na makambo zo concerné été pourquoi parce que ayeba ke na telemila ka bango baza batu mabe ce sont des gens sans cœur sans état d'âme vous avez ennemi te vous avez adversaire politique toza ba ennemi te ozo ba ennemi bako kende union sacrée te
toza ba ennemi te ya wana za yebisana lobi ke muso bana osala biloko wana bazaki na politique bazaki na mot d'ordre bapesaka bango azobanga soki na salite eko kutenga soki eloko nini kolanda maloba non c'est que mwana mboka Martin Fayulu pas na ba mot d'ordre bon okokende otuna ye moko oza na miko oza journaliste te zo miko okende otuna ye moko nga ye moko moto amine placé ko répondre mutu nga ozotuna oboyi banda président Félix azwi pouvoir il y a 2 ans yebisanga mokolo asa alobeli population po lobi kalobi makambo bana classe yezaka makambo bosi bolobi wana ye pa ye koloba makambo bazobongisa ye pa ye koloba ozolanda eza bongo te abiba kokokala bango opposition te yango monaka balobaka pondu ya madesu tikela bayombe balamba politique tikela IDPS nekolo politique soki IDPS ba makambo nyonso ba memi bango pa FCC soki IDPS ayebaka politique te mbele erobolo ba solo mususu lokola IDPS ebi politique ebi makambo ndenge kendaka ebi ba ngenyo so ndenge kende polonga bango ezali pasi bato wana omonaka batelemaka wana pe po convaincre bango ezali pana nguba te. Madame Charlotte Tozanayo Ozali Bongo, présidente du Parlement debout, il y a Ars de Noé, na commerce, pe coordonnatrice, il y a ONG Aflafim, moi l'amboka, to comme presque na soka émission na biso, ce que ça le bamoko ko ko na nouveau gouvernement ezali ko ya ezani. Bon, na banana makambo ONG. Po ONG na ngai e bandaki liboso parlement. Parlement na sika, na sima. ONG na ngai na soutenaka ba fille na ba femme analphabète. Ba jeune fille oyo avandi amoni kasi aboti azomona place ko bandela tena ko sukela te amoni ke vie na ye akomi na penza ko tasuka yango na ko pesa bango espoir nga lobi ke elongo na kokota na ba formation ya ko sala ba kisi ya bangungi ko lakisa bango ko sala ba mikate ko sala ba nini ba parfum ba biloko ebele oko recommencer vie na yo atako lakisa ye ke oko bana okende zikida na tongo osombi ba épices ok koteka osali boye ozala mwasi moko ko lancer défi parce que balobi te que parité ezaka biso tovana na bureau non parité ezali pe osala ngona coin na yo na ko luka na ko travailler na ko lancer défi na ko telema kozala mwasi moko ote okomi omoni okomi na suka ovanda kanoka pona koloba makambo abatu non faut bakende na mibali ope bazaka ba responsable ko sente basi wana to la savoir on peut ko sala ba peinture. Madame Charlotte, moi si ma casse, si naza tanta koloba bongo, en tout cas félicitations. Est-ce que vous pouvez un numéro en contact pour ma fille ou ana ba ko benga yo? Numéro en contact ezali plus 243 81 48 84 63. Numéro na ngwa wana ekanga marate. Pe ekanga marate. Numéro na ngwa wana. Nazo yebisa Premier ministre to yambie na Sengo, azana soutien ya ba peuple congolais nyonso. Pe na ba parlementaire debout nazo senga ye azala responsable ya gouvernement na yo akosala ye moko mingi acha ba jeune ba papa wana te basi basali mingi acha ba jeune ba travailler na bango azana soutien na biso oui et bon pour na gouvernement na ye zo ya ce qui est priorité tout le monde faut ba sala mbangu pour fatia ndimama eza penza ni social ka ezaka social ezaka social kaka ndelo ko ngana osenga ye ndelo ya ko me naza na yebi na ye ka okuka na ye na yebi ka okuka na na kondima wana ka okuka na ye akuka na ye ba papa wana ndete bilongi wana ndete to boy bilongi wana banani wana kasi ba bilongo si sala salat o ezaki ne Chikongo ezali parti na bango moko bakangi bachango en otage ba papa wana te union sacrée ezalaki nde ba consulter bato bapesa bango kisi ba consulter bango déjà basi ba komi ba ordonnance siko ba komi ko pesa bango ba kisi ba ko sala le peuple congolais ba se retrouver na social Kindoki politique émission la bino ya analyse politique ya République démocratique du Congo lelo tozaya ki bongo na madame Charlotte azali bongo coordonnatrice ya ONG Flafim et puis présidente ya Parlement debout Arche de Noé na commerce madame to comme presque na suka kasi na question mo ya curiosité
bato bazoloba IDPS bacapacité eza mpenza mingi te mpona nini soki fo bopesa bokonzi bopesaka esika bato mosusu na IDPS non papa mama Congo eza ya IDPS te Congo eza ya bacongolais nyonso yango oyoki mokolo président de la république azoki pouvoir alobi azali président ya tribu moko luba te azali tribu ya azali président ya bacongolais nyonso na kati ya gouvernement soko ezosalema il faut batala bikolo nyonso baza na baresponsabilité moko boye biso batikelaki biso testament balobi le peuple d'abord balobaki teke IDPS d'abord mutu na mutu se retrouver po batu nyonso bayebake bazali bacongolais kasi na PPRD tomonaka na assemblée nationale tokoti présidence ya PPRD toke na sénat tokoti kaka banguna baza banguna ya bacongolais bazaki na bolingo ya bacongolais te yango na biso bike bazaki na eloko bapreparaki yango nzambe akonfondre bango eza po baza na bato ya mitu ebele te bato ya mayele ebele te to ndenge olobi nini bato ba mitu ebele banani bango eza po baza na bato ya mayele ebele te yango babandaki kozwa poste clé nyonso il faut yeba ke problème mosusu ezali politique basalaka yango na sagesse eza na badiplôme ebele te sagesse na intelligence eza biloko mibale différent c'est un peu ça nalobi biso on est là pour le peuple d'abord toza très sage ne ozomona biso be toza na sagesse akosakana te tozo diriger Congo na sagesse na basentiment te na bamot d'ordre te na bolingo ya mutu nyonso congolais a se retrouver c'est un peu ça. Émission Esili, merci Nabino Bolanda qui biso partout dans le monde. Beaucoup makaka na numéro eza affiché na bas ya écran Nabino bobenga biso yesala bien lelo tozaya ki bongo na maman Charlotte. Maman Charlotte soki eza na lo likambo suko koyo kolobeza nini? Non na zo pesa batu nyonso o ba olanda biso bambote en tout cas combat o toke na ngoti na suka biso tokopemaka moko tokomona congolais nyonso na mama atekaka mapa na coin azali na compte na banki ne tomonaka libanda kote tobimaka nde mokolo tokokangaka munoko na biso nazopesa trésor international mbokila azali vice nanga aza na matanga okufela koko na ye nazopesa Roger le combattant na kati ya poto naopesa Shambu Ilunga l'homme fort de Fati na kati ya diaspora napesi batu nyonso ba collègue nanga nyonso sans oublier Cordon Bin wana za Cordon nangai l'homme sincère napesi batu nyonso mbote en tout cas na bino nyonso ba cameraman na yo pe journaliste en tout cas je vous aime bien. Merci beaucoup madame Charlotte ezali mbala sukate j'espère. Tezamba la sukate nazali. Tozonga sukuto. Omonte ozunga na njela. Omonte ozunga na njela na ndimikaka. Ok, to ya lisusu poto lobela we ezali bongo politique ya mboka na bino to comme na suka na pesi merci mingi na équipe technique et accompagné kinga mokona lelo nazalaki na Hervé Zaka moko ya ba cameraman ya KMB News tozalaki bongo na Titi Mafuta o azalaki pe kozwa bilili so moni so to bimi kitoko boye bopesa bango matondi mingi na régie finale tozalaki bongo na papa Timothée Kayembe o asala kamsa pe kitoko pe merci mingi na équipe mobimba ya KMB News ngana bino tokutani mikolo ezali koya na souci moko ya ko servir bino botika toujours branché na chaîne na bino KNB News chaîne d'information en continu kasi na lingala ezala te na monde bokombela biso et tokutani lobby na édition sika na invité à sika na ba sujet à sika kasi po bosana te to lingala bino mingi merci. Merci.